Je suis membre de Bellevue TV. Donc s'il faut donner des fleurs ou des éloges, je ne peux les donner qu'à Bellevue TV et à Bellevue. En personne, il y a Bellevue Kandi. Non, ça me tombe sous te. Bellevue Kandi, tikana lobelelaye, Bellevue Kandi a confiance en son Dieu. 1. Bellevue Kandi est inspiré par son Dieu. 2. Bellevue Kandi est doué pour son travail, je vous dis. Il y en a ceux qui disent à ses patrons, si aujourd'hui vous êtes tel que vous êtes, c'est grâce à Bellevue. Dire à Bellevue que vrai, si Papa Serge est ce qu'il est aujourd'hui, c'est grâce à Bellevue. C'est grâce à Bellevue. Est-ce qu'on a dit que après Mbasu Mokowana, il y a eu Makamuso et Kotaki Nanzoto. Nzambe wana batali sanga azamu nene koleka batu nyonso o bako salanga mabe. Même Moutou a aucun saché la Serge Poison. Nzamba yebiye. Non, je n'ai pas peur. Non, yebsa. Je n'ai pas peur. Nga musala o nazorango musala. Na ka osaba aventure te. Si je viens tourner, je viens pour ma vie. Le couple était au bananaté. Mama, Yves Ipa. Love is crazy, love is funny. José Baïla. Nato solaka na bana nangai. Bana bado tinde ngai biloko na zasi biloko eto ko mate. Baza na mbokani. Baza na France, mususa za na Belgique. E ko makate. Oh, mais baza ni kuyiba. Ah, na rembi na rubi. Na France na minute oyo. Agence il y a sir eza moko. Na France. Lokola bango baza na France. Agence na France eza na Rennes. Précisément na Rennes. JB Service. JB Service. Otelelo. Économie internationale. Tata nangai JB Service merci. Ta biloko nangai. Obengene bana batindaki. Ndenge pe biloko. Ekomi. Ndenge kanisa ki loza mondele. José Baïla, aza mundelete. Aza kaka congolais lokola yo na ngai. Na yimisaki yo. JB Service eza esika ya kubunga te. Na France eza précisément na Rennes. Ba numéro ya kubenga yango wana. Uza kumona awa na Kinshasa eza na Sainte-Thérèse na Nzili. Soko kaka mutu akomi na Sainte-Thérèse na sima ya station directement soko kaka bui mbala moko JB Service epai ya José Baïla. En plus eza kaka na Kinshasa te Eza na province. ezali mama Marizane ndekuna ye ezali na Congo central ezali na Mbanza-Ngungu ezali na Kimpese ezali na Kisantu to na Boma to na Mwanda soko kaka bengi na bato numéro ezali awa bakokutela ye biloko kuna même voire même na Lubumbashi. JB Service bozala na agence moko ya si. ebowakasi soki kaka Na ngambo ya za. Na tena baza continue. JB Service akuna ezali soki banete angolais narite nanga angolais bezeli JB Service etat eza musike Jour pour jour, nous sommes là, on est là pour vous satisfaire. Je réponds au nom de Miran qui en vous. L'incroyable. En tout cas, merci. Nabaïnyo Subunale quoi Miran qui en vous s'appelle un bail de kutanité, tout le monde en a été. Je te dis à santé, déranger qui. Merci beaucoup. Nabandeko nyonso oyo. Bah, c'est ça moralement, financièrement, matériellement. Merci beaucoup surtout. Na bandeko yo bazalaki nanga ensemble. Merci beaucoup à Evipan parce que tu étais là présent chaque fois. Merci aussi d'assistance na yo. Je dis encore un grand merci à Bellevue Kandi oyo vraiment na fanda kika boina oki appelle mutakoti ono enveloppe yango batindeli yo na Bellevue Kandi. En tout cas merci beaucoup ma sœur parce que pensa ki nangai babi muninga malamba ebaki na tango pasi. Merci pena bandeko nyonso babinga kingai pona ko consoler ngai pe pona ko fortifier ngai. Merci aussi à ma concert propre
Tirsa Bawaïla parce que tu es aussi pembeni nangai. Merci na ba confrère ba concert oyo bazaki nanga ensemble à chaque fois nazalaki na hôpital. En tout cas lelo ezali pour aussi une première aussi hein pour na kosa l'émission banda na zongeli de musala na sepelaki na fungola yango na muninga moko tozalaka na ye azali bongo artiste comédien loko bobe émission art en vogue biso tozalaka toujours pour na ko soutenir pe ko sala ba promotion ya ba artiste comédien. C'est pourquoi nayambi moninga na ngai nayambi ndeko na ngai nayambi mutu oyo alobaka bien mutu oyo la tête bien faite et à l'occurrence de Serge Pasteur Patron. Dis-nous bonjour. Bonjour mon frère Mirakianvu et monsieur le journaliste. Merci encore hein, parce que dans un hôpital, na qui appelle Nayo Mira, na qui basala l'opération au consulat Kingai. Merci Penza parce que benga moi si je me trompe pas 4 ou 5 fois boy. À chaque Nous sommes frères. Le véritable amour se manifeste lorsque je m'excuse. Le véritable amour se manifeste lorsque l'autre hasard n'a pas problème. Et c'est là, mon arabaninga malamu. Entre autres, aux alaki na hôpital, sika oyo batumingi balinga rapeko kendete. Alors il fallait. Ataku tutoyaï komona na misute, mais ne fils que cet appel-là, au kaipe au consoler muninga. Dieu soit loué que aux zongeli musala, aux en bonne mine d'enge balobaka, que Yahweh soit loué, c'est ça l'essentiel. Vraiment. Gino, Banda année 2024, Bandi, je pense que première émission tout ça la yango. Ouais, première émission tout ça la yango. Et puis c'est comme si ils appelaient première rencontre. Première rencontre, oui, certainement, c'est ça aussi je voulais dire. Ah là 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 là, nzambaza malamu. Gino, ba commanda année oyo. Vous comprenez ce que vous Gino, s'il vous plaît. Non, affinité ezali. Moko ezala na kati wana, vous comprenez maintenant. Donc peut-être na longoli Gino, na ben pena donc Serge Pasteur Patron au bini bolinga voilà. Même Serge, ça appelle l'autre. Pour qu'il devienne bien. Parce qu'on est amis. Oui, certainement. Pour qu'il est malamu. Pendant l'année 2024 Bandi. Vous remarquez na musana yo au sein de combien de pièces na musala nanga to na musala na biso na musala nanga au sein de combien de pièces et depuis l'année 2024 Bandi et ce que j'ai pu remarquer et c'est comme si moi et pesinga moi audit ya batu ebele hein moi batu bakomi ebele moi musala ngope on dirait na meki moi muke na mawanzambe parce que nous ne sommes rien sans la grâce de Dieu na mawanzambe to meki moi muke ko bongisa na bisika oyo to sala ki malamu te tozo meka moi muke ko bongisa ngo et ko sala ba pièce ebele na okotanga ngote leki ebele. Et ça vraiment imaginez donc ce qui par mois il faut na ça là 12 pièces hein na tourné peut-être na 4 ou 5 places différentes donc ti boye to na mars boye na ko ça plus de 60 pièces voilà donc je chaîne différente na ba chaîne différente OK oui. Et ça, moi, constat, on a salaki, on a sala, na biso surtout bah nous les Africains et les Congolais. Au moins n'est pas mundele, azalaka soki asa eloko na ye, archive nezali, carnet zali, azokoma, azana boîte mail na ye, ceux qui te donnent consulter. Serge Pasteur Patron na betika paf, a obima. Et la sanga autant de pièces à ça là telle année au monde qui bimisi pendant que non à 5 pièces tel mais vous remarquez pas la biso awa c'est comme si vous les artistes comédiens même les musiciens na biso au moins peut robeta pena bona Google azati beti pena ba pièces maintenant on se retrouver parce que patron za muntu oyo
aza sage, intellect. Lelo soki sikoyo déjà toza na début année boye. Déjà yo moko lobi ke ozibi pena ba pièce ni osaki. Peut-être 60. Mais ozomona te quelque part. En fait, vous avez raison. C'est une idée géniale qui m'est accordée, offerte ce matin. Mais Papa Serge, ne simplement qu'un artiste, qu'un acteur de théâtre. Papa Serge Ayaka, Nambo Kanabiso, nous avons du mal à comprendre Moussala Ondenge Salamaka. Moussala Ondenge Salamaka, eza na soubassement mon côté sauf que Moussala. Papa Serge n'a pas une chaîne de télévision. YouTube. Papa Serge vient chez Mira, il tourne son rôle. Les contrats de Papa Serge et de Mira commencent par les jours où il a commencé son tournage et finit par les jours où il terminera son tournage. Le contrat est fini. Papa Serge part. Papa Serge ne connaît même pas le titre de ce film-là. Ah bon? Ah oui. Pourquoi? Parce que l'auteur du film vient chez Papa Serge. Dit à Papa Serge, papa, pour retourner par exemple, on a aussi Mikolo et Zoleka Mikolo, on a RDC comédien. Veuve malheureuse. Naosalana Kizengi. Beaucoup de gens m'ont appelé. Beaucoup, alors beaucoup. Donc, téléphone Nanga Isaki inondé n'a pas appel. Mais n'a pas mon titre Veuve malheureuse. Tant que mon film matché na télé. Vous comprendre? Pourquoi? Pourquoi? C'est parce que jusqu'à preuve du contraire, tant que tu as tourné, le titre n'est pas là. Tant que tu as aussi ça, mon commis film, le scénariste, Atali, apport ya artiste na musala baosala. Atali, ne apesi yango titre. C'est cela, nous avons du mal à déterminer. Tant que tu as une pièce moroboye. Anande nini. L'ataki boye, au joie qui boye. Ah oui. Neti, crime de la noblesse. Nayaki, naïbi na patron. Mais il y a beaucoup de gens qui m'ont appelé. Et belé, je te dis. Serge, félicitations. Nini crime de la noblesse, en tout cas, boleli sibiso. Crime de la noblesse, crime de la noblesse, en tout cas, boleli sibiso. Crime de la noblesse, en tout cas. Et puis, vous avez un problème avec le crime de la noblesse, c'est bon. Pas pour ma casse. Pas pour kilo mi balé. Non, on a ça, pas kilo mi balé, on a kilo moko. Mais. Bokilo Moussouana, c'est un fou. Mais déjà, c'est Bokilo. Qui a blessé le cœur de ma fille. Voilà. Hein? L'autre Bokilo, c'est un intello. C'est un intello. D'ailleurs, c'est lui qui m'a même aidé à dénicher les aventures qui s'est passées dans mon entreprise. Donc, vous comprendrez? Parce que l'on est propre. Gino, félicitations. Gino. Crime de la noblesse. Maman Belleville Kandi, félicitations en tout cas vraiment. Et cette histoire nous a inspiré de beaucoup de choses. Même pasteur, je vous dis. Okay. Même pasteur, cette histoire nous a inspiré de beaucoup de choses. Dans une manière, yaroté yabat. Vous comprenez? Okay. Mais lorsque je venais tourner, n'ayez qu'à retourner. N'ayez évité au crime de la noblesse. C'est un peu ça. Au moins, quelque part, Gino. Babilo Kouana, beau tourner mon yebi. Temté? Non, nayebi thème. Non, nayebi thème. Écoutez, nayebi thème. L'air naye, biso, la spécialisation ou la spécialité chez le comédien
et il y a théâtre populaire. C'est la créativité, l'inspiration. On vient, on vous brief. Papa Serge Ozala, papa moko boye. Babete lio li solo na yo. Hein? Toloba, parti oyo yo oko jouer. Okay. Papa oza boye, oko sala boye, oza boye. Bapesi yo pe quelques maloba. Mais c'est à toi. Hein? C'est à toi maintenant d'amplifier o ba yebisaki yo, de les modifier et ya couper sango et nini valeur par exemple. Hein? C'est ton intérieur. Maintenant, il faut obimisa. C'est un travail très dur. Même si on donne beaucoup alors, par rapport à Moutouba-Pessi texte. Moutouba-Pessi texte, il est dans le texte. Ako Bakisalem, sous la sa koloba et prime. Or, le réalisateur peut aussi refuser cette et prime-là. Aïe, suis à lobby, T, n'a pas qui et prime T. Ocha YT, mais souka na X. Tu y es dans le texte. Tu ne débordes pas. Ou par contre, Bisso, il y a certains gestes que Serge fait sans pour autant être briefé. Il y a certaines paroles que Serge dit sans pour autant être briefé. C'est son intérieur. C'est un peu ça. Alors, nous acceptons le rythme. Pourquoi? Parce que même le gouvernement n'a même pas une idée sur les artistes et comédiens. Nous acceptons le système. Ça te dérange? Beaucoup. À moins que vous allez, permettez-moi le terme, un ignare, pour que vous réfléchir. Un homme normal, un homme mature doit réfléchir sur quelques faits de la vie, sur quelques faits de son travail. Quelquefois, ça dérange. Mais on ne peut rien. On ne peut rien. Parce que nous sommes dans un monde où ceux qui ont 50 makuta, quelqu'un d'autre peut accepter 20 makuta. Parce qu'il a faim. Ceux qui ont $1000, quelqu'un d'autre va accepter $200 pour ça la musala oyo sala. Bien que à côté ça oyo linga qui opé sa te. Mais local là dans la communauté accepte parfois des choses oyo et comme inangote mais mutandimi nae. Mozomo te système. Patu babeti maboko. Système mozomo te que quelque part beaucoup qu'on a un problème sérieux si ça va un jour un réalisateur a eu non texte avec ça texte oyo oyo na lobby. Papa, vous savez, ça va causer des problèmes pour plusieurs. Mais pour certains d'autres, ça ne causera pas de problème. Parce que je viens de là. Moi, personnellement, je viens de là. Donc, et causenga problème. Batumsu sou naïebité. Je ne dis pas que Batumsu va encore répéter. Mais ponanga, et causenga problème. Mais Batumsu sou naïebité, chacun a un modèle oyo na esika oya utelaki. Serge passé patron international. L'international. Il n'est qu'un artiste et comédien, Bengi a joué point barre. Point barre. Passé patron, nana comment filmer. Na comment filmer belé hein. Et na comment na vie nanga artistique na commis plus de 12 films. Après combien des années? Beaucoup d'années après, hein, depuis 2016, 2017, après plus ou moins 7, 8 ans comme ça, on a commis le soutien. Mais je donne des idées. Tout ce qu'on a nous. Différence entre un artiste et comédien, oyo akomakate, va filmer, na artiste et comédien, oyo akomaka film. Voilà. Vous savez,
il y a des scénaristes devenus. À force d'être à côté d'un scénariste, il n'est pas commis scénariste. Disons ça. Il y a de ceux-là qui savent écrire. Je vous dis sincèrement, je sais réfléchir. Papa Serge sait réfléchir. Et réflexion nanga, son apesio réflexion nanga, eza plagiaté. Dieu m'est témoin. Son atien Nzambe parce que na koko sa yo mais na ko sa conscience nanga te. Dieu m'est témoin. Na sala ka plagiaté. Na kanisa pété ko sala plagiat. Na kanisa ka. So na pesi idée mutu azui abongisi et eleki et salipe kitoko batu basepeli. Alors un scénariste, c'est celui-là qui écrit. Vous savez, dans l'idée, c'est l'âme de la personne qui écrit qui sort. Si est seulement si la chose où il y a à concevoir est à plagiater, c'est son âme où il y a papier. C'est lui, le maître de jeu. Il y a un sa metteur en scène. Metteur en scène, dans le rôle là, et entraîneur. Donc, le scénariste, c'est quoi Nzambe? Okay. Le metteur en scène, c'est quoi entraîneur? Ayebi les jeux de joueurs. Il y a au classé joueur na poste nae. Asali casting nae. Ba présentant un groupe na réalisateur. Différence entre artiste et comédien oyo akomaka na oyo akomaka te. Eza que oyo akomaka aza na ba avantage ebele par rapport ya oyo akomaka te. Par exemple, avantage nango eza il écrit, il est lui-même le maître de son œuvre. Et Muto ya Komakate, il vient seulement interpréter. Il y a une différence entre le maître et l'interprète. Voilà. Muto ya Komaka, aza maître de son œuvre. Akocha interprète nyonso oye alingi. Ako proposer Pepe metteur en scène. Oui. Na eloko oyo parce qu'il y a mon âme à l'intérieur. Tchelanga mutuana. Vous comprendre? Tchelanga batuana. Mais l'interprète attend seulement qu'on l'appelle pour venir interpréter. C'est un peu ça. Merci beaucoup. Parmi bateau nyonso o babenga yo pona ko jouer na film na bango. Pasteur Serge Patron a raisonnaka. Il sait très bien réfléchir. À face à likambo. À ça la calé pourquoi de toutes choses. Tango tout ça va différence. Bateau soit bengi sakayo. Aujourd'hui soit comme ba film. Au travail au centre plein qui n'ont mis si l'énergie. En tout cas, na négligence. Vous savez, Natanga théâtre. Okay. Hein, Mira? Okay. Natanga théâtre. Mais dis-moi, le théâtre que je fais aujourd'hui me permet de vivre. Okay. Hein? Me permet de vivre. Payer la scolarité de mes enfants, payer mon loyer et avoir des milliers de fans au Balinganga. Donc, so naye musala. Nazaka na négligence te que o chaîne oyo eza mukie. Il faut nasala pe na nenga mukie non nazaka na négligence wana te. Moi, je prends na lobango kala na émission moko na lobi
nga nazwaka maloba ya Bible. Bible elobi, dès le matin, sème ta sémence. Et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais pas qu'est-ce qui va te donner, celle du journée ou celle du soir. Le laboureur et ses enfants avaient Akoufa. Alobi boye. Fouiller. Bêcher. Ne laissez nulle place où la mer repasse et repasse. Où la main ne passe et repasse. Donc, so beti boye. Ne laissez nulle place. Pourquoi? Parce que il y a un trésor qui est caché dedans. C'est ça les paroles. So ozui maloba ya ces riches laboureurs, ozui na maloba ya nzambe, osangisi yango esika moko, elobi eloko moko. C'est comme si ces riches laboureurs avaient la parole de Dieu dans sa tête. Habit, travaillez, prenez de la peine. Hein? Travaillez, prenez de la peine. Na katret nangalobi, fouillez, bêchez, ne laissez nulle place où la main ne passe et repasse. Il y a un trésor qui est caché dedans. Mais je ne sais pas l'endroit. Mais un peu de courage. Sans comprendre. Bible pe lobi. Oyebite nini ekopesa. Yo boakaka kamilona na yo. C'est vrai. Oyebite nini ekopesa. C'est une expérience de la foi. Parmi les comédiens, oyo bakoma ba film. Na okita na beta kelo mo awa, obisingobi en tout cas dans film ba kizaki entre Yona bateau yo balanda ko ba fa na ba benga ko mingi po film crime de la noblesse. Oui. C'est comme si vous avez affecté na vie na opesa ki le maire de toi-même. Là ta film wana. Je l'ai dit. Nga musala o nazwaka ngo musala. Na yaka osa ba aventure te. Si je viens tourner, je viens pour ma vie. Na na posa de grandes chaînes internationales et monangape. Il faut na pesa et loko oyo soki même mundele ya vandi atalinga par rapport à mes expressions, par rapport à me dire alobi non. Et il mérite mon casting. Parmi bateau bakoma ba film azongi sous question, peut-être vous comprenez bien té. S'il faut citer peut-être 3 ou 4 ou 5. Na Congo, bon sa fierté à Congo ou peut-être que il faut que jouer au Santa Kena film pena ba comédien. D'abord, yango na oyebisa yo. So na ye osala musala, na yaka na ye pinza osala musala. Je suis membre de Bellevue TV. Je suis membre de Bellevue TV. Donc s'il faut donner des fleurs ou des éloges, je ne peux les donner qu'à Bellevue TV. Et à Bellevue. En personne, il y a Bellevue Kandi. Non, pas ça me tombe sous te. Mais du moins, musala oyo, son aye au salango. Na yaka ko sala musala avec mon cœur. Na ye lokola ingénieur aye à côté na bureau na ye abani ko sala ba plan. Architecte net architecte Willy Mbouilou Koussa. Hein? Aye à côté na bureau na ye abani ko sala ba plan ya bandaku. Ingénieur lokola Simon Nelumba, mon frère, mon ami. À côté, abandi ko sala pe bandaku, abandi ko sala, abandi ko luka. Hein, au moni pele ki nangai coucou. Hein? À côté pe abandi ko sala. Donc moi, musala o nazorango musala. Nazorango ba aventure te. Yango moyen na s'aventurier na musala o nazate. L'un des membres de Bella Télévision. Oui, bien sûr. Oui. C'est qu'il y a une à la canine, tout le monde a un mois, même 3 films, 4 films. C'est que ça. Le secret du travail, c'est le travail. Le secret du travail, c'est le travail et la confiance à Dieu. Bellevue Kandi, Tikana Lobelelaye, Bellevue Kandi a confiance en son Dieu. 1.
Belleville Kandi est inspiré par son Dieu. 2. Belleville Kandi est douée pour son travail. Je vous dis. Je vous dis. Elle est douée pour son travail. C'est ce qui fait que Toza Pelenaye. Yango. Bozo Baksa un plus. To Baksa un plus. Supporter ma petite dans Kamena Loba. Oui. Il y en a ceux qui disent, c'est patron, si aujourd'hui vous êtes que vous êtes, hein, c'est grâce à Belleville. Faux. Vrai et faux. Par exemple, pasteur patron est devenu pasteur patron et pas major Bissadidi. Hein? Donc, cela veut dire que Bellard Production est venu après que pasteur patron a été déjà pasteur patron. Là, c'est faux déjà. Hein? Là, c'est faux. Du côté vrai, alors. Du côté vrai. Belleville Kandi, depuis la création de Belleville Kandi, de Belleville TV jusqu'au jour d'aujourd'hui, 6 ans après, Belleville Kandi a écrit autant de films. Si Belleville Kandi a écrit 100 films, Papa Serge a intervenu dans au moins 94 films. Voilà. Hein? Hein? Si Belleville Kandi a écrit 100 films, Papa Serge a intervenu en tant qu'interprète dans plus ou moins 94 films. Donc 6 films qu'à Nazangi. Donc c'est dire à Belleville que vrai, si Papa Serge est ce qu'il est aujourd'hui, par exemple, c'est grâce à Belleville, c'est grâce à Belleville. Sur le plan social, hein, c'est ce que les gens disent. En fait, pas sur le plan social. Parce que moi, je travaille. Je travaille. Belleville ne donne pas à Papa Serge de l'argent gratuit. Hein? Sinon, il y a des secrets. Au pays Belleville, combien vient naïe? Attends que vient en andeni vient. Si maintenant, moi 200 yo. Si maintenant, moi 500 yo. On est dans le cadre amical. Dans le cadre amical, je ne le nie pas. Mais sous Serge Aye Osala Moussala, Serge Ayaka Kosala Moussala na Bellard Production et Belleville a pessi Serge Caché Naye Bakabwa Nibongo. Quels sont des artistes et comédiens ou ceux qui battent même scène au Santa Calais? Tous les artistes et comédiens. Surtout, la noblesse. Tous les artistes et comédiens. Tous les artistes. Écoutez. Serge. Mira. Mira. Oh, écoutez Mira. Zéla Mira. Ah. Je suis une légende. Je te dis, retenez ça aujourd'hui. Je suis une légende. Son alobi boye par cause. Talaba théâtre nanga nyonso. Prends le temps de vérifier. Même à na joué na muto azana senanga. Na salaka par tous les moyens. Non, s'il vous plaît. Na salaka par tous les moyens. Na invité à mata comme à niveau onga nazali. Je le suis. Je suis une légende. Donc, na sepelaka na batu nyonso batiaka nga na joué na bango. Hein? Na sepelaka na batu nyonso. Et puis batu nyonso, so na joué na bango ba se sentaka à l'aise. Na yoka abaleki na nga koloba so na joué na viejino. En tout cas, na yoka elengi parce que na mona ondire vie amemanga na ba niveau moko boye. Bandeko na nga pe ya mibali, bandeko na nga tokoli déjà. Balobaka so na joué na Papa Serge. Hein? Na santarape na à l'aise. Expérience ya vie et ça la ke muto zo mayele, ça la ke muto atala ke loko na sala ki na sala ngo suite. Oito loba ke no jouer ki rôle moi ki zengi. Et puis ça qui fait makambo. Ils ont fait ça. Parce que ça ils en vogue mikolo. Oko jouer rôle mo boya Mutambongo pesaka surtout côté wana. Tu connais pesaka. Ezaka ya ngote na ko jouer mutabakisi pesaka. Mutabakisi wana mutu papa na ko jouer pasteur pesaka. Ya ngote pesa passer patron. Mais kasi tene lo. Na ko jouer pe immature pesaka. Danger, quinoa de naissance. Danger. Na vrai quinoa. Vrai quinoa. Babisoyo. Aïe 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 aïe. Question na ngai fandi zali.
Moutso amoni ki personne bese liba ku personne ezo memaye na kufa au kima yango. Parce que patron vi makambo lekela kayo. Na saki mission mo na yo. Oui. Maso bokela ko na lokolo. Oui. Ezalaki na kati ya histoire moko film moko jouaka. Film wana yango ememlaka avocat esali koke ko défendre na kati ya film joué pe babokela ko mbaso. Et puis mais kuma pe na réalité. Je crois le quoi ba rôle na nengo de milaka ba problème. Si rôle bongo yeso jouer et yokana ebisa yo. Nzamba ebisaka biso te Yesu Masi avant que ebisaka biso te ke tozala na vie moko paisible. Hein? Tozala na vie moko aisée te. Alobaki vous aurez des tribulations. Hein? Vous aurez des tribulations. Vous aurez des combats. Abi, tiens-toi bon. J'ai vaincu le monde. Quels que soient les problèmes, j'ai quelqu'un auprès de Dieu. Je suis chrétien. J'ai quelqu'un auprès de Dieu qui intervient pour moi. D'ailleurs, il y a des personnes dans la Bible. Parce que nayebi nzamboyo nganandimela. Nzambe oyo pasteur Anisembula, nzambe oyo pasteur Aimé Bate Akanga, nayebi ke nzambe oyo pasteur Estache Mabiala Pola Ate Akanga, nzambe oyo mama Noela abondela kapona nga Bate Akanga, nzambe wana batalisanga aza munene koleka batu nyonso o bako salanga mabe. Même mutu a okanisa la Serge Poison par exemple, hein, na habite ke za bongo s'il vous plaît, nzamba yebiye. Même mutu o ya simbi mundu ki azolinga beta Serge, nzamba yebiye. Soki nzamba tiki yango eleka c'est que nzambe wana a autorisé ayebi le pourquoi tiki yango. Joseph alobaki Joseph moi sa Potiphar kangiye. Pascal Makamou peut-être pas coucher mais je ne pas question. Akimaki. Paul Payé alobaki fouiller l'impudicité. Momoni fuma ke likam oyo admettons na chaîne nango ka okendaka ba peso ka ba mi ba rôle mo eza similaire. Au conjugué verbe anaté. Non, je n'ai pas peur. Non, yebsa. Je n'ai pas peur. OK. Prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Hein? C'est Jésus qui dit ça. Est-ce que vous savez que après Mbasu Moko wana, il y a eu makamso et kota kinanzoto. Oh, Dieu a intervenu. Nan intérêt ya olobango awate. Oh, Nzambe a intervenu de sa façon. Nalobi elokote. Nalobi elokote. Nalobi elokote papa Mira. Koti nanga nalobi elokote pope nalobi elokote. Kasi nalobi elokote. Nalobi pe elokote ngai. Nalobi pe elokote mais kochango pe titre te. Kochango pe titre te po nalobi pe elokote. OK. Oyebi kapra malade wana makambo. Soko chango titre na kosilika, je te dis. Non bango en pleine émission. Ko tchela ngo titre te papa ça jalobi après malade mais madame nous contact ko chango te. Est-ce que na labi na chango za place nanga vraiment. Ah, ulingo bimisanga mabe pa m'inviter ba téléspectateur na. Te na boyinde sinon ba question ego ya ebele. Yo revanda kimia. Mais Serge obanda kozwaka appel mikolo nyonso. Papa Serge, qu'est-ce qui est arrivé? Papa Serge, or, il n'y a rien qui est arrivé. Nzamba salinga ngolu na isika o nazalaki naza suste. OK. Ouais. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. À titre de rappel, Nayambi Ponabino, l'artiste et comédien Serge, pasteur patron. Nabaksango Gino.
Bakisara Pesou, mon ami. Mon ami, voilà. Quinoa de naissance. Un vrai quinoa. Na grand boule pe moi na bumbu atongo. Te moi na bumbu penza donc bumbu ko bumbu esika ba wilo mondo ba uta esika ba dida kiese ba uta esika ba na tika kayo na lwa le dogoja franco ferré ba uta Henri Papa Henri Kokoveri ba uta donc et c'est là Johnny Konda Bauta donc véritablement na bumbu. Mirakian vous mona makala tongo. Donc il faut qu'on dit maka commune na yo. Ba redi amisi. Il faut qu'on dit maka commune na yo. Commune oyo yeba ngonde ezala entre bumbu na makala to yebani. To kumisa bisika o to komite to kumisa bisika o to vanda. To botama to kola bisika wana nde fula biso poto koma o to zalelo. Pour ceux qui sont na commune wana te lele msu to o to zalelo te. Yango. Voilà, la pesi mbote pa bana nyonso tu ya komina makala. Ngape na pesi mbote pa bana nyonso tu ya komina bumbu. Na pesi mbote pa ba nyonso ya komina monga fulu na pour le moment. Pesi mbote na bana nyonso ya kave o na koma ma nouvelle commune na koma mwana ya kave parce que na koma na Kasavubu. Pesi mbote pa ba kino nyonso ba komini nyonso to boy makote bo pesi bisote. Na pesi mbote na ba courage nyonso. Papa akufaka, maman akufaka par exemple, mais abundi na vie lelo aza quelque part. Na pesi mbote na batu nyonso o ba passa une vie de difficulté. Akuta mbongo te. L'aime sous papa simple fonctionnaire. Mais noko abundi le atelem si ba immeuble. Nous allons continuer comme on a bino. Na pesi mbote na batu tout bandaka oteka nguba makala ba makasu bana ba effet ba courageux. Ba maman ndunda ba papa sofi bana mbongo te ba maman bazo bunda. Ba maman pondu. Hein? Ba maman bateka mbisi ya ukauka na wenze, ba maman bateka tombola. Ba obunda lem super asaka susute mais ba soutenir ba foyer nzamba mona bino lisusu et na pesi mbote na bana nyonso apoto bolinga Serge bolinga ngate nga linga bino tika na pesa mbote mukie kaka à mon docteur traitant nga za musika ma traitanga docteur Jean-Jacques Fundi Mwana motema ya mama Janine Kongolo mbote na yo grande sœur propre Ana Malia Bonga bazaka mingi na mami Lolendo bango wana na Château Rouge mona bango tala musala leki nanga kukuku zaya. Merci beaucoup à mon docteur Mogijo. Merci parce que yamba kinga l'hôpital Mogijo et surtout médecin directeur général il y a hôpital Mogijo, docteur Charles. Merci beaucoup. Tchanga pe kop na docteur Mogijo mon ngati. Il y a ça simple comme bonjour. To beta tamboka. Ndengeza boye na lobby on na micro. Donc à ceux qui aussi ka émission na opération numéro na yo bengai. Merci beaucoup. Benga mon mabo inde. Merci beaucoup docteur Jona Ozala. Voilà. Ah, koyamba mutokola Serge pas trop za kelengemi parce que bobeta ba 4 senti que mais ma solo facilité ma solo zebele ya obeta mais si tu es ça pour na beto solo moko. Na beto pelo mo. Ko bande monsieur bandi o ngara net mira Adi Londolé le célèbre motema ya kafu Domitille Makenja o moni makabwango yo posa na liste bato yo bazoki na tour ba comédien te naza na liste wana te. OK. Naza na liste wana te. Mais mon temps viendra. Comment on l'autre? Il y a un temps pour toute chose. OK. Kokende liboso eza kokomate. Baninga bazwi ngolu ya okende. Nzamba lola merci. Baninga bakende. Mukolo pe bakoloba bino pe boya toya. Il y a un temps pour toute chose. Qui croirait que mukolo moko je peux ko funga mana poto bakomende bakokende jouer et puis bazongi pe. Voilà. Donc les lois efungwami et puis ezokende. Eza tout partout. Fungwami makasi. Babengi 7 personnes, babengi 9 personnes, babengi 13 personnes. Muto akeli liboso banda te ka komi. Muto pa koya sima banda te ka sukisi.
il y a une liste. Oh, batuba kokendaka. Tourna yo pe okoka. Il va mettre le mot. Vous sentez que tant vous ça déjà, mettez-en va de là où tourna yo pe okoka. Amen. Oh, tourna yo pe okoka. Nzambe. Tala, zana ipsao. So nzamba pesi yo te lelo. C'est pe là. Po oyebi lobité. Amen. So nzamba pesi yo loba nzambe ka merci. Bible lobby, faites toutes choses pour la gloire de Dieu. So nzamba pesi yo te lelo loba nzambe merci. So peut apesi yo peut te lobby loba nzambe merci. Lobby kuna ekoya. Je dis un grand merci à notre producteur Soule Kauka. C'est grâce à vous. Le tout le monde bande qu'on a vu sur comédien. Bakendaki, tout le monde bakendaki, tout le monde qui bazaki vide loin et Sobé. Mobikisi, Aïda, Mimika Bongo, Jérémy Chabani, Aigle des comédiens. Voilà. Oh, non, on va faire Aigle des comédiens. Non, il y a mon talobango. Il y a mon talobango, Eza Aigle des comédiens. Il y a fallu avoir comédien talobango. Ah. Leki nangai, nalela effort. Jérémy, félicitations. Hein? Félicitations. Dans vie à Batou, qui pouvait croire Jérémy l'a causé. Kasi yango na ebisi yo sikot. Tourna yope. Félicitations. Tourna yope zali. Kubanga no lote. Bato ba musicien ba kumba bango na poto. Soki ezana ba o basalaka kisi. Ezana ba o basalaka kisi te. Ouais. Vrai. Ba o basali lelo ba télévision TNT na mboka Congo. Soki ezana ba oyo basalaka kisi. Ba msupe basalaka kisi te. Il y a un temps pour toutes choses. Merci beaucoup à Soule Kauka, Lelo ba comédien Zele Fungwami, Batuba Okende. C'est un grand mécène que tout le monde doit parler de lui. Donc, dans le secteur ba comédien, il faut Hermogobolo ba merci na Soule Kauka parce que Lelo Tozui mécène Oyo à Azosunga ba comédien. Bakende kosala musala quelque part pe bazonga et soki makambo aboye bakoki kokotisa yango bazwi gouvernement ba kotisa yango na masolo oyo lelo ekozala pe bakomedi bana filme o komedi azaka na poto bakebe basali poto bayepe baye ozonga et ça la vraie papa yo ke poto musuku to aka po sana aéroport za passe po sala kaka ta musu bo mwe basuba o aner bimeli bino bo tourner pour la bosu mikanda yo cheka aner nzamba sunga biso yo cheka aner hein donc ba collection bino ba bureau lemso ka fait 7 bureaux voilà toma ko banga osaka na avion osali kaka vidéo bato monika oza na avion okiti kaka na se aéroport na biso moko osaka na tarmac wana vous savez pas la vidéo na téléphone no kaka moyen au tourner zati moyen au tourner zati au tourner ndeni il faut que ba mikanda yangwana to senga gouvernement ba pesa biso makoki ya osala musala nous avons les capacités ya osala mieux que les kabato ebele ya ona oloba mama première ministre soki nano classé batute classé Serge ministre ya culture et art ya mboka na biso. Oui, puis qu'on dit ça le bien go hein. Non, ça on le bango ta 20 fois. Mais il y a vrai On le bango ta 20 fois. Non, on a pas capacité one. J'ai été un jour na pupitre à l'université. Et dans le secteur toi on a ébélé ya ko innover. Ébélé alors ébélé. Si et seulement si on nous donne cet accès là d'entrer dans le jeu, tout ça, Moussala. Ni ne reproche à na ministère de la culture et des arts. Il n'a pas une idée sur les comédiens ou sur les artistes. Est-ce que vous avez un événement organisé par le ministère de tutelle pour les comédiens dans cette ville de Kinshasa? Non, même pas. Banda Ekiri Malobe Koufa. Ekiri Malobe Koufa. Bakipango tout est. Ekoufa. Attends, Bakipango soute Koufa. Ah, Ekiri Malobe Basala Makamona Mboka Oyo. Non. Hein? Sal Mongita. Ils ont négligé. Hein? Il y a beaucoup à innover dans le secteur. Certains habinopé à théâtre,
comédien plutôt s'il vous plaît. Bokomi est belé. Même dans le secteur na bisopé, il y a médias. Ouais. Et là qu'on nous a reproché dans le secteur na bino surtout. Parce que ça na mutu mokote oyo atelemi po apesa ndingisa na likambo oyo to na likambo oyo po esalama. Hein? Soki ndingisa ekomi makambo bato ebele. Okay. Bato ebele mame tikala kima na ngai. Ngai mame ebele. So ça un message moko lancé par ba comédien surtout parce que ba irésé ça trop. Pour le ce message ni. Merci à Pagui qui est dit, le roi de kiedisme. Bolinga ba comédien bo soutenir bango. Merci beaucoup. Na muki bato balinga te loko malamu salama. So loko malamu salama kaka ma. So loko malamu salama kaka paf mbala moko omona ba pona ndiko bima. Bandiko bima. Na émission na dénonçant, tout dénonçant ensemble. T'es au dénoncer. Ngana ye bien ngote. Ouais. Obi ba comédien na biso ba souffrir makasi. Tozaka na bino. Bosaka à travers moi titan mais vous gagnez paix. Lelo oyo mutu lokola sule kauka bimi asungi ba comédien. Lelo chef ngwami ya poto. Bozo abisa ba 2 à 3 à 4 et ça malam. Mais même parmi bandeko mususu baninga mususu ba comédien. Oh ba comédien mususu ba kende ko ba ngulu. Tala. Na okai motema pasi na niveau moko ngabi. Excusez. Koyoka no motema pasi te. Koyoka no motema pasi te. Na entourage ya Jésus. Judas Zalaki. Oye bien. Ouais. Le ministre de Finance. Natuni. Est-ce que oye bien? Na bien. Na entourage ya Jésus. Judas Zalaki. Na entourage ya Jésus. Thomas Zalaki oyebi. Mutatembe. Ah. On reprend. S'il y a un traître, il y a un douteux. Donc, koyoka motema pasi te. Tout va au normal. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce qu'au milieu de loups, il y a peut-être un mouton, une chèvre, avant d'Iwana Nakat, il aime Souba Omona été. Au milieu des chèvres, il y a un loup, avant d'Iwana Nakat, Oazo Lingali Yabango, mais Ba Omona été. Donc, Koko ma ennemi à Baninga Moussouste. Mais c'est ça. Koko ma ennemi à Baninga Moussouste, Tika Mokili Tambola Nenge Zozo Lingé Tambola. Tourna Yope Koya. Tourna Yope Koya. Donc, il y a un joueur dans te. Surtout, dans le bien pour deuxième tour. Photo kaka oyo, Baninga na ba Bibliaki, Otomoni, ba Marie-Jeanne, ba Ada, ba Deko. Ba tout moussou, ba niveau me ko ba. Ba mona bangolo. Et l'autre côté, quand on est sur le bawana, dans Yope, tourne yo etikaka ozalate. Nzamba za juste fidèle. Nzamba ko confondre yo comédien o izo loba mabe na ko bandeko yo. Nzamba sungi je fungwami. So po ko tabonganga, je one kangama odendi. Et tu ka ko kangama petende keke libela. Mais ça je pense qu'elle est qui. Merci. Oui, non, tu téléphone. Tout souvent, le coin, pasteur patron de Mouninga invité na ya zolo pardon, journaliste à zolo baye kuna comme ça. Non, non, obandaye koloba makambo otolobi awat. Yango na talipe lem sou mutumwa ko benga nga parce que na okende musala. Tu commis déjà 11h l'air peut-être baninga pe bavandi bazozela ba papa Serge ti l'air na comité. Bon makambo za na monde musicien. Po tobetisa baninga mususu li bakute ozo répondre pe bandeko naza na nzela nazoya na oke tournage nazo kende penda tournage yo monsieur comme nasuka
ozokana olobi keno otikalaka kotika koloba yango te po oza na posa ministère la culture et des arts et ça makambo s'occuper mpe na bino. Donc ça montre que vous avez posa penza ke musa na bino bonga. Oui. Lelo so bembal passé patron ba bengi yo kama mon bono yaka na ministère la culture peut-être ba gouvernement bengi yo premier ministre bengi yo tout le monde qui peut se lomber oui, bravo à nos grands au Bakendai Kokuta na premier ministre. Ba bengi yo brisque. Bato nto pesa yo ministère wana ça la pour les sociétés na yo. Pour les sociétés ko sani. Voilà. Toute personne réfléchit à un à kanisaka likambu moko. Hein? À kanisaka ko sala likambu moko azarana un projet écrit et bien fait. D'abord, je vais commencer par yeba le nombre de comédiens et artistes tozana ngona Congo na biso. So na yebi bango. Na komeka kocha une structure en place pour na encadrement na bango. Et si maya kosala une structure na ko créer une caisse sociale pour les comédiens. Ah, moi na étalé nyonso awezate. C'est mon projet de société pour les artistes et comédiens. Ozala kapé parmi bateau bazaki na caisse sociale ba comédien. Oui. Qu'en est-il? Ça évolue. Je suis là. Ça évolue. Bien que, vous savez, ce qui est dans le fief des comédiens, c'est quoi? C'est l'équipe Bongaï. Et Ngana Serge. Ana Serge. Et si c'est ça. Ce qui nous détruit. Or, le président Massoumou, Papa Elombe, et Balobakana Bisso Mbalamingi, l'unité rend fort. C'est un peu ça. Alors, on a comme la sous-émission d'Abisso. On a tout qui est émission pour réfléchir. Oh, Mira, le quoi, ça n'a pas le cas, maman polémique. Mira, à bon mia. Nazarape na maman polémique. Nangai na ki mango makasi na yo moko ngondi mate. Voilà, tout comme la sous-émission, s'il faut dire un mot, na Bella Production. Nasina Lobia. En premier. Nasina Lobia wa. Et c'est une femme forte, douée de talent. Elle est non seulement une actrice, elle est scénariste, metteur en scène, et puis une vraie chef des sociétés. Une vraie chef des sociétés. Et merci à Bellard Production. C'est une pièce rare. Yambo Canabiso. C'est une pièce rare, Yambo Canabiso. Azalokola au capi au photo protégé. Azalokola au capi au photo protégé. Il y a aussi beaucoup. Baza et Belé, Mama Dinana, Sila Bisalou, Mimi Kabeya, qui encore? Bana ba chaîne na ba télévision basi bango wana nanu qui encore nani bon Fanny Massoudi qui encore nani bon baza ebele je dirais qui sont des femmes très braves et très courageuses et na betel bango maboko ebele Bakim de Liboso et na ba chef moussoupe ya ba chaîne à télévision ba Omari ba Gesho ba Pierrot ba Kowe papa Kowe Bondombe ba Zebele ba ba chaîne moi na biso Kevin hein papa Exaucé papa Mounoko qui encore ba chaîne à ba télévision Biso TV hein? Biso TV, YouTube, ouais. Biso TV TNT.
C'est belé dans la chaîne de la télévision. Bravo. L'obipé Papa Serge télévision Koya Toyebina mais peut-être Koya. Dieu seul sait. Déjà Nzela. Non, ils ont Nzelate. Ils ont Nzelate. Nabi Ekoki. C'est une suggestion. C'est pas une confirmation. Ekoki. Ekoki Pekoya. On ne sait jamais. Place no tchaka moi si navina. Mira. Vous savez, la femme c'est une force. Ngazaka contre Bato Balobaka, la femme est la 7e bête après les crapauds. Loin de là, la femme est une force. Moi, si y a ma casse, c'est la force de l'homme. Moi, si y a ma casse, à Mobali. Moi, si y a ma casse à Mobali. Mobali, so quand on la bondumba, botutoya kananda kute oyebi. Ouais, jamais. Mais so moi ça sali bondumba botutoya nanda. Hein? C'est ça la force d'une femme. La femme est une force. Mobali ako kenda bimina mwasi mususu. Ayepe nanda kwa memi bébé. Abondeli pe bébé. Bébé kozwa sangate. Mais maman kaka bima kushana mobali msaya mais ma bébé. Bébé azui sanga. La femme est une force. C'est ça bon point. Ah, otuninga. Quand sanga na mwasi. Moi ça koko baby selo musala. Musala pe kufi. Ah, tu comment ça la femme est une force. C'est comme si la force de Dieu, c'est la femme. Mais l'homme est le chef de la femme. Mais la force, c'est la femme. Ah. Oui, puis que na minute basi, nde basepeli. Non, tout ça quand la moi cité hein. Tout ça quand moi cité. Moi si. Tout ça quand la moi cité. Moi si aza na lobani. Aza na force moko, aza na makamoko akoko détruire mobile na dans un clé d'œil. Bac. Vu ne peut bébé. Tala. Voilà pourquoi tu peux ta base reste. Tala. Mobali soka lobi a obimana mwana mwasi moko boye. Tala rapidita mwa lekaka na balabala. Ota neti ser nanga mimi wana. Tala mimi mimi. Mimi abando sa ba calcul mimi. Ba calcul wana esuka wana te. Il faut luka cha elitoi. En tout cas, Serge, merci parce que répondant à une invitation à Bissot. Merci beaucoup. J'étais là malgré ma multiple occupation de mon stage, ce qui est au Ambabiso, merci. En tout cas, bateau et puis cette femme. Ah, bon, tu connais pas Sambo Tebele na Maman Solange Ngouma. Maman Solange Ngouma. Madame, la femme, mon cœur, mon amour. Maman Domitil Makenja. Teskambokani, Mastananga. Olga Mboumi, la diva congolaise en Angola. Veritas Mbouki qui salasala Mastananga. Numéro. Nous t'allons contacter. Il y a contact à Serge. 084 418 86 39. Merci beaucoup, ça en est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Naepa na yo papa nanga monisanga loboko na yo naepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale naipa na yo
epa na nga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na zamba lolo yo azosale zamba kabasangolue azosale salilanga yesu yesu salilanga yesu yesu Alléluia. Yesu azana pamoja. Tomba mana yo Yesu. Kumbamba. Chirubu. Yesu na lingina tachola Yesu. Papa na lingina temoye sangano na ye. Kapena tato na bonsambe na yo iswabato. Yoka bosenga na nga zambaka basaye. Yoka shije na nga ye sambano na ye. Na ye na bapasi na nga libosabo zambe na yo. Na ye na kozanga na nga libosabo zambe na yo. Salela nga yeso yeso. Salela nga yeso yeso. Salela nga yeso yeso. Salela nga yeso. Salela nga yeso yeso. Undela nga yeso yeso. Undela nga yeso yeso. Undela nga yeso yeso. Undela nga yo. Longisanga yeso yeso. Longisanga yeso yeso. Longisanga yeso yeso. Longisanga yo. Longisanga yeso yeso. Nalebi bia bisenga senga sanga lona. Nalebi bia pesanga kabela nga bisenga senga. Yesu moko nini ye bato bakolia pe na sima na ngai. Yesu moko nini ye bato bakolata pe na sima na ngai. Yesu moko nini ye bato bakovanda pe na sima na ngai. Nalebi bia bisenga senga sanga lona ye. Lokota ngai yeso yeso. Lokota ngai yeso yeso. Lokota ngai Yesu kotika ngai te. Lokota ngai yo yo. Tombola ngai yeso yeso. Tombola ngai yeso yeso. Tombola ngai yeso yeso. Tombola ngai yo yo. Mesa wafako. Mesa wafako. Watitishina nsambi watenzelela. Watitishina nsambi watenzelela. Yeso yeso. Lesa mukatanga lisa lesa mukatanga lisa lesa mukatanga ye. Lesa mukatanga lesa. Alléluia. Chirubu. Chirubu. Soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga. unayemba buye Soki nakoma kosambela sambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga. unasambela buye Soki nakoma kobina bina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga. unabina buye Nzambe nazobinela aza nzamba bosolo oyo naza koyembela. yende nzamba libela Nzambe nazoyembela aza nzamba bosolo oyo naza koteya. yende nzamba libela Lelelelelele. Nalingi mobalo oyo mobalo oyo. Nalingi mobalo oyo Yesu. Aza Nzambe. Ayoki
bosenga na nga nzambe akabasa ye ayoki suje na ngai ye nzambe alonda ye nazalaka lokatere apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga yeso yeso apambolinga yeso yeso yesu apambolinga chilobo yesu alokotinga apesitina asa nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi bafisi du prophète bana royaume de dieu bana centre de réveil ozobouge obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na yesu elongo tozomanda mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo lingana